La vie de tous les lois. Tout ça dans ton foot en moi. Mutako sa ote mutu tout. Oya zo sana ma besto za zo sana malamu obe façon na ye awa. Au foot en moi. Voilà. Fimbu News, quel piano officiel. C'est comme si Kotoche a critiqué la musique, peut-être un problème. Peut-être les alliés pour battre comme la mère, peut-être pour réagir. Ken, obi yo mo pe série moko boye. Ah, Ken obi no nyoso moko. Mais il est là dans l'émission là. Oza pinda boye. Mais yo ba série moko Ken. Oza ipe mutu moko. Marqué bandé qui console moi critique ngo mo inga sanité bima et qui n'agir. Mais na lobité que au finga qui. Voilà. Fimbu News, quel piano officiel. Nga ninja. Président côté ngate ninja finga moto. Parce que nga na go finga. Soke yindi obena salikam. Et ça y était. Et ça nga na osibi. Et fraction est individuelle. Mutu o yazo commettre erreur, yende fa subir. Fimbu News, quel piano officiel. Zamboka na biso nga na tinwa na botem na mboko mutako lengisa nga zate. Nga so saka na boss na ngo na kuta na oboy. Na ningu justice. Nga kuna luka na sala action parce que na sala action te. Fimbu News, quel piano officiel. Nakokuta pe na bato musunde za o ba finga ka o ba zo finga normalement et bongi na momo igogo. Akosenga pe victoire. Amatina simati. Toké wangamo nga changer pe langue nga changer pe façon donc to comme na victoire to kiti oui c'est que yeba ke mtamema ki ozaki ne chauffeur te voilà azaki adversaire na yo parce que yo fingaka Fimbu News, quel piano officiel. Pino c'est pas na misapino fort na maboko na mais tu as fait histoire ma kwanzo ye bien te na te nga tala nga boezo batu ba comprendre te na nenga mabete te yanga za bien yo ba critiquer ko pour anine ko ça va est-ce que Robin s'il vous plaît Robin da bon ce que pour anine batu musu ba saka émission ba lingi ba benda te basuki kana longi ermo maboko bazo swate en plus imbebo na ngapeza wa film bater en plus na moni mbonzo pe normal voilà Fimbu News, quel piano officiel. Abande o mususu oyo bazali pe na baliri ona ofinga bazali na vie de recherche muko ba koma kin parce que ba pro bazali na exil exil o mona bina mutu alongo aki exil mais exil pe si la gati mais il y a ba archive ata o komi jaune ko mundele ezaka image yango ah yo finga ka boyo baka boyo o samba lango miko les a preuve à la pour Fimbu News, quel piano officiel. Na bandeko tuwa oyo bamoni ba continuer ko finga batika ko finga mais o balingi bazala batambola kimia makambo za bien à suivre. Fimbu News, quel piano officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu Nafim. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, bouquets, cérémonies. Contactez Fimbu News avec quel piano il faut là. Avec quel piano. Donc pète à la gata ma coffre. Il faut suivre Fimbu Nafim. Zonobi tout la Fimbu Nafim. Biso nabino. Donc pète à la gata ma coffre. Donc pète à la gata ma coffre. Quel piano. Fimbu News, quel piano officiel. Alda Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko tout, Bozolanda biso partout à travers le monde. Vraiment, Bandeko Bobenga biso ebele bolobino.
En tout cas, bosenga ki merci na Weranson na bande kwa wenge musique à maison mère na libération yande ko na biso Nyamakor. Tomoni pe na ba commentaire mususu bande ko pe ba lobino Nyamakor c'est mieux ba bimisae mais bande ko mususu ezo senga bazala vraiment pini na sens que Maman si deji mampata, maman pasteur, oya salaka be émission te, oya zalaka na kati ya ba délire te, oya zali maman akolisi bana na ye, ko finga mape air moko na internet, ezo senga il faut ko éduquer batu mususu. Na lobaki na luka maître ninja, lelo batu tu bazo akize maître ninja, balobi maître ninja, est-ce que comme bureau de ya ko sala opération ya ko kanga batu ko beta toyebi ke mutu ataza na mbeba batika ke na maboko ya justice mais tokozwaye moko po toza na preuve moko te ya image oyo ezolakisa ke maître ninja azwaka bato azobeta. Maître ninja, bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana. Voilà. Bonne santé, maître. Ouais, santé normale, l'opération ça toujours nenga fimbo na fimbo. Voilà. Fimbo na fimbo news. Maître ninja, natala image moko osala na Mayanjili ozolia Mitiopi. Mais quand on expliquer biso à part qui mettre ya sécurité ya Weranson, osala rapé na kindoki ya butu ou bien ni? Bon, kindoki c'est trop dire. Mais tous en est na bonzambe yo mon on est kindoki. Voilà. Bonzambe peso l'équipe obengo kindoki. Ba kindoki. Parce que kindoki pe kindoki anzambe pezali. Voilà. Kindoki siko yo zo lobeleza ndenge ni. Parce que na kindoki ndenga bonzambe. Voilà. Tous a passé toi na Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu veux que maître ninja au bunda pe bakati. Tout le monde a pe na baringa bakati. Kati déjà zalaka ba monde spirituel. Ah bon, au moni na catch et belé pe baza et belé neti ba chanlin ba na catch ya kisité ba fétiché ba ebani baza be dingwe ba zombie ba nengo na do na catch biso to ya wana pona tozongisa batu na ndenge ya ICCAC donc Union des catcheurs congolais et to na changement so yo bano kata so au matin na ringo bano binisa batu yango wana te catch eza muscle faut ça là technique ba to moni vena muta mataki voilà mon spectacle faut pas te faut kanga mutu catch ce qui a un souffleté au sein pardon voilà ils ont ma bête ils sport voilà parce que na sali boxe na sali karaté na sali judo et puis na sali catch voilà fidélité na yo et pas wera na habite ko expliquer biso au sali combien des années pembeni ya wera ça ebele yo ka so bête machine monika ka banda ba 95 baza ensemble ti séparation 96 nazali voilà maintenant on siko na moni mbonge ndenge zaka mutu au moins lelo pe na nenga match mutu asa et cause équipe nationale mais asepane kana mutu moko voilà oh Youssouf Mulumbu netinga bina Youssouf voilà donc to solo là mon eren na ne pas système na kina juillet to comme panzi donc mutu nanga voilà ata bolobi yo jouer moko ataka soki ba 1000 bi mutu nanga ndenge moko sikoyo na bango tunga na pona le roi de la forêt o moni nga sana fan ngana ya maison mère te ote na ye o nga chef de sécurité te na zala fan donc la linga na ye nenga zalaka nenge alobaka nenga tambolaka donc au monde mutu azana souci kaka ya batu donc on lia ni football ensemble donc mutu moko na ebité nazomona neti Weranson a créé religion parce que bino nyonso pe bokoma koloba neti Weranson kotala yo ndengo zoloba kotala papi kakol c'est comme si moi makila wera wana n'habite ko fanda na ye mingi ou bien ko zapena mutu to tala ka ke bana babota mi biso moto memi bana voilà toza wana ngana sala tout et pas le roi de la forêt. Donc, nous sommes fans. Nous sommes en suspension. Pendant la monnaie, nous sommes fans. Nous sommes fans de Lingaye Makas. Nous sommes lingi mutu. Ce que pour Emoko Yoki Mutu na yo Emoko Boye. Pas de bazo non. Obi, Ken, et le monde a eu yo. Na vie de tous les lois. Tout, tout ça dans ton foot en moi. Voilà. Mutako sa ote mutu tout oya zo sala ma besto zo sala malamu obie façon na ye awa au futango voilà est-ce qu'on reconnaît à Kenya tout se fait ici bandengo zoloba oui normal mais on so beta pe ba tout trop mettre non nga beta kati nga so ma betio eza mabe eza déjà fraction naza sportif
na ba angle makambo belé nga na zana nga sala misale belé mo yebezate sala misale belé mais mikolo to mono zana opération moko makasi ko motambo na ba moto na ville na tiki car na tiki pe makambo susu ba moto na ko na système à moto 3 pinets voilà na tamba ko nga moko donc na faut pas te moto pe mono moni na ko kuta pe na ba musu ndeza o ba finga ka o ba po ba o ba zo finga normalement et bon na momo igogo akosenga pe victoire amatina simati toke wanga mo nga ngo changer pe langue na ko changer pe façon donc to comme na victoire to kiti oui c'est que yeba ke mtamema ki o za ine chauffeur te voilà azaki adversaire na yo parce que yo fingaka voilà maître Ninja yo moko uti ko expliquer yo oya wenge musique à maison mère étant que fan ya Weranson to ebi ke Weranson depuis banda musique a umeli pe na musique yango aza parmi ba leader otolobaka wera mema mutu na justice te wera kangisaka te to ebi aza pe parmi ba artistes musiciens o lelo ba critica mingi vraiment makasi mais to tikala mona jamais wera amema mutu na justice siko système oyo ya komema batu na justice na ebite débordage nde koti makasi ou bien ezanini o esali ke wera mutemo azalaka nango te mais andimi asalela makambo ye agira ke non parce que to landa pe interview belé wera ya kala agira ke non ye jamais ko funda mutu na justice mais tout le monde c'est comme si langage yango changer bon eloko na webisa yo tout excès monika soki ka mutu nyonso tu a 8 ans moko lobi ke nga musana nga ka fo na beta mabanga na ba vitre na ndako ata papa beta ko talinga côté jonsusu papa sombaka ba vitre poa ya portail poa e panzani basomba ya porte ba tena salle de bain poa mona panzara je me super wana ata penda bino fo mona zo me gogo voilà go ya ma bête ça normal bible et pe lo biango donc mwana oyo azo tambola peut-être na ko bunga e bongi moi ego même mwana oyo boti fu gogola e fu tambola mwana na lingi boyo moni awa basimbaka te awa boye c'est normal mutu musu sayibi ke wona za moto maninga simba est-ce que bien ezana batu musu est-ce que mona mutali boma azo kata prince na ralenti non mais oyo komi ke mutali ke wona za moto tika na simba voilà peut-être moto pas moto blazer moto mususu au briquet au moins moto mususu à blé et ma blé rouge et moi jaune voilà musique ça m'a bé voilà donc ça pendant le baquet ba koti que la moto temps ba koti que la bato pe temps boloba neto baka chaque chose à son temps donc mutako zo appelle libanga bambi mais moi il faut le libanga na mais banga mabanga te c'est comme si quand touché ouais à critiquer musique peut-être un problème peut-être les alliés pour battre comme ma mère yango peut-être pour réagir ken obi yo mo pe série moko boye ken obi no nyoso moko mais il est là dans la émission na oza pinda boye mais yo ba série moko ken oza pe mutu moko marqué bandeki ko sala moi critique yango mo inga salite bima et qui n'agir mais na lobite ke au finga ki voilà nazo tali sokaka nazana ba image non ina bando laksa donc yo moko ndongo za donc ozali donc moni tozu yo tozu na ndeko no mususu wana oyo yepo kotanga komona n'espère bien Karine boze belé bozaki boza ba charger bo créer hein boyena makambu ya ko finga te parce que ya moi makambu mabe non maître ngana si problème nangeza la kaka nazala soutenir artiste et musicien moko boy mais maître Ninja eloko ka musa batu ba monanga na matanga ya Venapso Monibi Sko matanga ngo nazalaka un peu mal à l'aise na mona mettre Ninja ndenga zone ka ezaki parce que oyebi makambu yo salaki na batawana siko mona oye matanga okoti siko neti na forêt voilà siko zo mona batu tout bazotala parce que na minute ona radar ezalaki à part wana ba mbembe pe bazotala o mais bokimi sanga matanga c'est là natalisa yo voilà moko ba hirondelle babimi voilà nesi bango moni wana azali ka mère voilà na ndenge ya kitambo oh ça l'erreur
bolingana soit suspension maître ninja ope mutema bobo to koma ka lokola ambassadeur nga c'est que ambassadeur azalande ou te ambassadeur alingo tika bata so ba fingi akipa katenga bino biso to landaka lokolo inenge yazali aza frère omoni ye moni akomi mal à l'aise ona omona komi pembeni na ye yango moni ke yo moko saki nini olongwa est-ce que na makambo adete marqué waki koloba makambo susu oyebi omission sala ngote maître ninja ça ilanga émission maître ninja so ngape na bena selo plainte mais na momo zape kitati ponga na bi pale yo lukinga te ngana yo lukayo na ina mabele na yo kamusinga oyo lukanga na pale na moto na banki ena kiti mama so plainte za wate omoni biso totalaka omoni mutu musu ko zala ata bande kola mususu ezaki pinda bazana na temps bamoni ke basali mabe peut-être ata mutu atindaki bango oyi conseil monga na kopesa lelo nga ninja président kotinda ngate ninja finga moto parce que nga na ko finga soki yindi obe na sali kamo eza yete ezanga ngane na osibir infraction est individuelle mutu oyo azo commettre d'erreur yende fa sibir na ndenge wana siko yebisanga yo na bata wana ndenge ezalaka mais yo moto te so total pèse tone aza beau-frère na biso artiste asna HPV au moins tu mo ndo zonga no na palais je me souviens na kuti yo na monio ke beau-frère na mère obi na banga c'est que n'a raison. Maître, tu occupé, il paraît. Maintenant, de sali banquette, tu n'habites banquette, ce qui est zalaïka, n'a normal parce que tu es baïboua kalabazala ou kabatuna n'a molili. Comment on peut découvrir place pas tu as ce qui est dans zone, ok, pena inde, tu es au kangie, n'habite opération peut-être ba bureau d'ende basala kango. On a envoyé biselo komoko, bravo. Na justice ya mboka na biso parce que bazana ba gens au bazar bien formés même mutabata mina mai même mutabata mina esika obato bazo kanta ko komate ata balobi esika wana réseau ezalaka te mais bazo sala musala koto wana ezangati nga ko sala justice au kanga mutu non ezangati nga kutu ti makamone leki bazaka na ba parquet habite ça na parquet voilà habite mais azana prison déjà maintenant on a ben information no bopesa nga fon na ko visiter aza frère est-ce que ça c'est ouais bien moté te nga bika za parquet maintenant ninja to qu'il paraît présence na yo ndo simbina nyama ko te nyama ko yemo kwa koi est-ce que ça na ba kisi ya ko koi ça ba to dans lever dit omoni nga na ebiselo mo nyama ko basola na frère na ngamoko leki na nga kakol asuri na bango na ndena baba na kitambo ok ces maisons mères ezate ya kitambo to bandal non Congo mo bien voilà Afrique et puis monde donc mutu même no que ça vaut décision faut banda likolo et quitter na ba konzeya yé asale makam na bona ndena bonga na ebelo ko wana tinga na des passages na zo tambola ndena zo tambola mikolo ka mais wana zena car na comme na rond-point Gambela tala Gambela na la samba et muste distance na moni atupuma batonde belinga oh nini oh na moni ba petit na biso mususu ba landi mutu ngabiti fona koma na musika na tala bona mona mutango ba eza na musicien benan mais na tenga zanga moko na sala ndenge nini na bengi jipe à la police na bi papa bino basali bino pona biso na moni batumo batonda zone eza ne lokola non assistance à personne en danger photo mais ka ko intervenir pour mutola bako bomai na tina bat basangi madli solo beta eza foi c'est que ba 12 autres yo ka vraiment ça venant ba 12 te ngana ima ba 12 autres zo betelanga présence non na kati antupuma batwane zalaite te yo kanga ite na ye na panzi batu na tie maboko na se pona tala na sauver mutu na tala oh mutu petit mo afinga ka fort de kande matio lisusu te kande matinga te na te misika na kangi na tele misika na bi petit moni hermo boy mabea obi yo finga ka fort ovie banda otinda ngabis tika na bloko wana na h non ba ko tinda voilà maître ninja faut pas ngabisute botika biloko di commanda mutobo kenaite
batie na jipa la police akena ki est-ce que na sel mabe na sauver mutu voilà non ko sauver wana esalaki bien mais obi lelo kande to sana auto bima boya menace moko boye ba taki obo nga sikenta ke na za wana oza mama la police na kendaki ba ninja salaki wana moi mutu na kufi wana e comme nga be problème faut na luka ku babo mabiso na yo faut na sécuriser voilà osali acte moko ya bien mais kotala pe lisolo yango pe o sécuriser mutu mais asali ba une semaine pe na kasho c'est que coaching moko pe zaki ya mabe bon et là monsieur zaka na justice ça ba infraction ça une étape au moins to ko bunda na yo voilà coup blessé volontaire ça pe na peine na mo ko za muke mais aggravant voilà na beta ko peut-être droit au vimbité mais na pousser au droit à bien au coup de tête au katani pota mon ambunzu penda peut-être 50 peine alors mais makambo loba na ozo ba ke bato ebele bazobanga parce que na minute oto loba ba ne belé baza ko bata mamsu ba ke ba kisantu misusu ba place ba kezo e ba na tepo bazobanga présence ya maître ninja c'est pas ça ni bon ba continue na mama comme na mama sala kana ba banga ba na puti appui au moins dans ça l'émission sur le bas force plus force donc muto meka kuta ça te aux époques ça veut dire ça c'est trafic d'influence muto fini autant comme peut-être ba ministre pour tchaba non aux amboka na biso ngana kinwa na botem na mboko mutako lengisa nga zate ngaso sare na boss na ngo na kuta na oboy na ningu justice ngako na luka na sala action parce que na sala action voilà c'est comme maître to ebi que ndeko na biso vraiment bande ko na biso nyonso après saline bazo condamné ba acte sala ke za mabe ko kotisa mama pasteur ko dénigrer wera to ebike ken fiana na stala ka otro air moko ozakana so zo sala émission na yo moninga lelo zela jour na ko inviter on a parlé au comprendre voilà nazana ba flash na ba box na ba plan mususu ko zaka to sali bo bona boa ki on mbala mo ke ezana option mo ebimi pef ça mystique na boki on ba mo ke na parler écoute na ba se vendre ata téléphone ebungi na ozongo kuna lelo fo eba ke lelo po muta finga mutu ou bien loba mabe ya mutu loba eza kutu na nenga mwa ba audio mais vidéo obandi ko finga so eza mibale eleka moi cité bana te c'est que mutu wana nga tester nga voilà parce que biso mibale serimo ezaki penza boy ba betio be bo bundi bitu mama ozongi na ngolela na parler mama bakisi ya betio mbala za raboete maître ninja malgré ça maître malgré to ebi ke nyos considération nyos surtout batu ba sala rapport na yo to ebi ke maître ninja ba msu ba qualifier ko na nenga mabe mais présence ya mama ni ya makor toki il paraît maman nyamako aki osengo pardon toki yo moko tangisi ma ya misu okoki kolela ya mama na te yo moko zwi otangisi ma ya misu toki sango panzani balobi maître ninja ngo malgré ki maître na ye mais azape mutu ya mawa balobi présence ya mama nyamako maloba mama nyamako ayebisaki yo etangisi yo voir même ma ya misu ozalaki na choix te olobi non il faut na kendo libérer moi nana alors maître moni lelo na comprendre pas si yo zali donc mon lelo nous autres voilà biso ba africain surtout biso ba congolais tous na mawa moko boy et tous na ba esprit moko te ko sala ba mabe moko boy tous na mawa na ko tanga ba mboka musuti ba mboka musu eza nzinga bazana mawa te biso peneza mawa otala mama ye peut-être ninga zolo bele salo de passe biso ba bota biso za mama ba to pe ba ndima te ke yo ko tangisa ma miso bandima te mais na lela fort surtout so na so bondela era adoration ya ko ndima te ko ka problème mama te ba mama faut respect na mama et puis eza mwana bango tant mama ya ki atenga mama moni ngati mon azar ba plainte muso finga bata finga pe même présent fali aza artiste o na mboka oyo peut-être na temps oya bango aza na vitesse na ye faut quand même respect ezala na fali mais à part wana za pe na makamso ya finga mais koto na biso ya orchestre maison mère na za pe na makamoko na kana ba preuve mais na boya ki na pesa ngo peut-être na juste banga ba condamné banga ba landela donc koto na to na tenter maître le mon akatio malobate effraction eza na étape voilà muto a violé bon bete combien 5 ans 10 ans 15 ans voilà muto oyo
ayibi ka lipa na balabala akokoma pe na société batiki oyebi bien mutu musupe kozala ayaki kaka abeti mwana pas mwana ya le libo tali âge na yo à 15 ans na 15 ans mwana ana 13 ans bona bomba mineur et mo poseni obomi moto mais oyo atangi comme maman a na trafic de friands peut-être faut avoir peu vitesse ya makamususu alors maître toyebi ke oza parent oza pe na bana toyebi ke lelo pe soki problème eyeli mwana na yo ezalaka passe tant que parent lelo soki peut-être ba parent ya pacho baye peut-être kolela po tozomona problème ango c'est comme si défense ya problème ango ezala moi passe po boza ba preuve nyonso oyo vraiment na limite intervention moko ekoka par rapport ya ba preuve na ba vidéo o biso tozotala est-ce que soki ba parent peut-être baye kosenga bino peut-être pardon toyebi ke erreur esalemaka mpo na biso bato est-ce que moye kozala te bolimbisa frère na biso malgré nyonso to asali wana toyebi ke président wera nde mutu afulela biso lelo pacho nga alanda sport asenga pena na ba fanatique nyonso to ya wenge muzika maison mère pacho refie yo baseria na siko pacho azofinga honorable Zakari Babas mutu asalela sport eza président wera est-ce que côté ala lelo leader pe ya liboso abwaka pacho eza président wera na conscience bela seke bazalaka na ba relation pe kala soki leo ba parents soit ya pacho baye kosenga pardon wera etant que parent bino etant que bureau décision parent nani nabi wera etant que parent sikoyo po basengela nani basengela pacho peut-être pardon ki azaka mwana to ebere resalemaki soki ba parents peut-être baye bon moni elo mona oyebisa yo trop c'est trop et là que bon à ne bandeli et moi l'ongwe n'engé mon copé yo mon copé ko ya ne bandeli me comprenant ba vieux le surtout le la musique na mboko tant ba jibé ba kofi ba wera bazawana ba prêtre faut respect na bango respect mon le point na respect na bango biso nde biso moko na mboka faut te pesa bango respect so tali mo na moko na tana ye to su penda to songa na bomoto ebi moko to za pena ba respect o comprendre o tali mutu o bando tala na po o su penda loboko na ye o bandi pena na misapine o moni ngana mo na misapino c'est pena misapino fort na maboko na o na te yo pe histoire ma kwanzo ye bien bien te na te nga tala nga bo batu ba comprendre te na ndenga mabete te yanga za bien yo ba critiquer ko po anini ko ça va. Est-ce que Robin, s'il vous plaît, Robin da bon, ce que pour nini batumsu basaka émission, balingi ba bendate. Basuki kana longi. Ermo maboko bazo swate. En plus mbebo na ngapeza vim bater. En plus na moni mbonzo pe normal. Voilà. Meta ninja, ozamo ta polémique. Ngana polémique te. Pesa batumsu soka finga batu, o mwa mbebo etala monene. Non ka batu. Yo la taka bien te biloko beto. Mystique, hein? Merci, Maître Ninja. Oui, baza belé, makasi. Ah, félicitations. Rapena ba fanatique ya Wera, quartier latin, ya Fali. Donc c'est mis ça tout anande ba tout ba soutenir. Ah, c'est que yo comprenez que on a ba grand. Ba leader, ba champion numéro 1. Ah, félicitations. Mais Maître, pour la question na peut-être. C'est question na que papa, te wana ngai. Ko so bota bana. Omoni ngai n'esprit na ngai so pena mutu ayilinga na baninga be ngande na fundaki ngai ninja na fundaki donc il faut natika temps peut-être tant kaka natiki temps après na temps omona pe na temps ya ozana normal parce que moni mutu mususu pe omoni mwana babandaki na débit mwana akobanda ko nguluma lobi ngulumi lobi atelemi lobi bando tambola abane na potopoto comme na mukwa o mutu bazo leso potopoto o bandisu na mukwa ozo comprendre après bando tchasu manzaka o tchaboye na obo mamutu o peut-être azoninga apeso moi quand même makambo te maintenant soit totali makambo vraiment na musika et koza la mvutima moko boyete peut-être bande comme ça mutu musu ba mvuté na famille emsu balie mutu musu na famille mais ber wana bazoluka balati sango soit Wera selon moi moni batu mususu foi bango kindo kya mukolo ezali voilà
et comme ça mutu kizengi Hollanda kindoki ya mokolo commission kizengi kindoki mususu eza peut-être au côté na ba docteur pour un changement peut-être à ponayo aux autres souhaiter et ça déjà en foutement donc faut comprendre de sika wana ngana na tenter et puis nga pena na za na tenter ya koloba biloko nga succès na ndenga sécurité. Merci beaucoup maître Ninja tobi ke za na ba ndeko na biso mususu pe pharmacie mobimba pena batie na disposition ndeko ameli pe bakisi donc malade pe aussi la tête to même pas ba docteur akim ba soigner malade après aussi la tête donc wana ezo senga peut-être moi déplacement na ba Amérique qui soit na usine place ba sala pena bakisi ba sala pena bakisi ba grenade pour ba makwanza peut-être démarche etamboli o ba ko peso chaussure si kobe basket a bien mais au moins na que na basket wana ba pesio lelo ou bien ceux qui ont défailli pas mutu ozu chaussure wana lelo lati mais ozo se mutu wana mona sali pena mabata mais tant yozo finga batu makolo mabata mais ce qu'on zoka yo mo démarche non d'abord et entre temps oyebi mutu wana te oyebi façon na yete donc là Maître Ninja, nalinga nazala na moi maloba moko boye peut-être ba pardon mais namoni muteme zana no likolo makasi maître. Lelo em suna zo courage ya kopesa conseil na famille ya frère na bino. Voilà. Au moins na 2006 nazana ba image nga 2006 défunt Alice Baba. Voilà. Azati Atikabiso donc je suis Harry Kamboma, je suis présent où Ranson, je suis Ninja. Voilà. Présent où Ramutu à Bengabiso. Tout ça là ma solo mon boy. Vous comprenez? Pour n'a qu'à qui couper ça valeur na ba jeune au baluka, ba jeune talent quoi. Voilà. Mais Harry Kamboma à Benga ndeko na bino. Voilà. Naebi basere. Yo mo posa na ma solo. Nazala naebi. Ah papa. Bambongo bana na msu balia faut pas en respect au moins le long na vie muto azo pistonner au moins vie Zakari baba baswe le lo peut-être ba bien relation na wera ne bazate mais badwani ba kota makamu oyebi bango ne bazate to zui de donner nguma oyebi ndenge bango ba fondate voilà lelo emsusu biso to aba ngani nja na mvena e bango baza na makamu na bango ne bazaleli ba biso solote biso to mona ka ba ve wana e momo ni zaka ngana voyager na zaka baba to kina braza voilà mbala liboso na ninga mabete na la hôtel wana méridien à partir de Zakari na maître Zefi azana Afrique Sud azol andabiso voilà yo sala ko na na Zefi ouais Zefi to kutana abunda ba combat Petro voilà donc ezake libumnanga ninja ezola sake bana baza bien nenga moko le roi de la forêt tant bazo mona e ata mona ko lobaka wangani onga na zo formation te onga kutu boete ngaba laksanga boete non pas bon chance na bino nyonso tout ça attend Hollanda na te mutu Hollanda oya yo mona et carrément papa za papa voilà. Merci Maître Ninja mais nalobaki na début émission opération et salema Maître Ninja otambola na moto c'est que ezolaksa tant ezamabe na batunyo surtout bofinga président wera tant ezamabe na ba impoli oh nyonso bozo kotisa comme maman si déjà mampata en tout cas ezamwa pasi mais nazo silisa émission o awa te na osenga tokendo silisa ngomwa libanda bomona pena ke non Maître Ninja aotambola mais na osenga il est claque kozwa plaque te parce que soko zui plaque babando timbela plaque yango wana kokime ezala mwatro en tout cas c'est afoli Lumumba bazwa plaque bakanga matambola ngo plaque nango za normal bazwa pe plaque à moto batambola bazwa balanda mais moko moi makamusu saka yo mona ngondengo wana est-ce que yebi ndenge yo sabo combien de ba jaloux ou peut-être ba lukayo na ndenga butu ba zote parce que yo za na secret moi mso pesaka un dixième voilà et ça force voilà action de grâce ozo sa makama belé voilà ninja toko kende en tout cas mon frère Louison Mbata Kokwa Rafat, Prince Yaweli, Mystère Vexas. En tout cas, Fali pour Padicap la merveille. Balobi dimanche, les sponsors officiels les Libre Aliment. Donc qui ont déjà chargé sécurité. Ngai bongo le banden befema na sobona s'intéresse à betaka na bongo na tango ya le DJE. Nana géré makamutu. Tuna yo ke no tuna ye loba yo za ningni na rançon. Obe yo za rande na maître ninja. Mais wana ya na alors wana za artiste na biso. Azale ki me biso to benga ka le ki te petit non. Artiste. Ya biso faut respect na artiste.
omoni ndenge nazopesa respect wana ndemo bino boza pembeni mpe bino bachroniqueur boluka bopesa baartiste na biso respect so bozopesa respect wana te mon frère oyo za nani que ça soit oliaka mabanga ou bien banzungu be mama bende peut-être osala sel ya ba miel ou bien ba flèche trop s'en charger na yo na justice et puis na force normale parce que Fally Ipupa aza partout, Weranson aza partout, Kofi Olomide aza partout. Vena biso Kofi veut dire mon père mon conseiller dit quand ngezala. Ve aza quitté. Na EPC. Évidé. Ce que ba campagne surtout wapi. Voilà. Et mais ça ba délégation ba tout ba kina mona bakena mona ve ndenge nini abasengela ngo pardon pour le roi de la fou non. On a justice. Justice obomaki mutu. Mwana batu otie na justice bino boke bofundi wana kisi ozoba ke la kisi njora des familles et ça kanine batiki mais l'état ne soit là ya bomaki mutu normalement na neso bomi mutu peine na ezali voilà siko peine mais ngala limbisi na ngawo mais siko peine merci maître Ninja na bi ke sœur Nathalie Neymar venanga Louison Mbata Angel Muswahili Makizembe bolanda biso en direct tozana kitambo da maître Ninja yeko kanganga pena ti na secteur place na fandaka et la kisi que maître Ninja yebi adresse ya tout le monde maître Ninja yebi adresse na ye bolandi opération yango ya tambola na moto wewa awa pena journaliste ofinga kawera bongama po aoyo na yebi te eza kutelo ko lobate voilà donc moko na moko oyeba ndenge makamazo salama maître Ninja mais ozo opesa bato déjà somo po déjà kotambola na moto bo seke la kisi ke omona bato nyonso tout oyo baza tout autour bon comprendre maître Ninja atambola na moto donc la kisi ke bon éviter un peu ba problème awa toyaki tozoluka moi ba pardon ndenge zalaka maître Ninja na bi ke tozo kende déjà ouais mata eza ko la ah oui voilà OK eza système moko mutu moyen à comprendre en ça voilà donc abiso to kende donc mutu pa o alingi nete zaka o transport o matanao voilà mais o ba so ko kita voilà alors maître Ninja toyebi ke bande ko balandi biso vraiment ebele opération bandi déjà to mon opération moto na habité pona bateau peut-être bazo loba que non ezosenga peut-être ba bureau de le maître Ninja yo moko kanga bato non omoni ngala tika kanga bato te o ezaka ke to moni to bengi la police to bengi dossier pour dossier ça partout voilà baka eza partout mutu muso mona ozo ebe la position na été voilà mais eza ndengona voilà eza libaya zonga sima mwa muke na bi ke bande ko nyonso tout bomoni biso alors tokomi na biso vraiment na suka balobi opération et continuer donc moto ezo facilité même ofanda na masina donc moto ekoma même oza kimbwala même oza lubwaku opération ezo continuer toujours ah OK merci beaucoup maître donc direct mukili ndenge za wana maître na bi ke tokomi na suka na bi mo ba remerciement na bato nyonso surtout balanda biso bon nazopesa bambote na venanga Bob Kizondo azana kina parce que aki okunda papa na bango na pesi pe mbote na baino so balinga biso quoi voilà o balinga biso na ba conseil na bino tozo zwango na pesi pe dadi mi bibi pardon natala kombo pardon voilà voilà alors tokomi na biso na suka sœur Pauline Lumumba RDC Monde. Merci à Patrick Mayangi, Hollandi biso à partir à Londres, grand producteur. Mon vieux Gauthier, mascotte, ingénieur de banque. Gauthier, mascotte, Yoyebi, pire vieux propre. Merci. Sœur Nathalie Neymar, Adèle Djoro Bagou Danger, mon vieux Louison Mbata. Je reste malé le Wantashi, Balobi Toza Kaka. Donc, Toza Nabiso vraiment. Donc, ba maman, bobenda bana mwa matoyi ekosala mwa bien bana ba provoquer bobenda bango matoyi avant que ekoma mwa makambo belé maître Ninja za problème na mutu te mais ba problème nde bana na bino bana ngo na justice
donc elakisi ke maître ninja aza wana kaka mpona kocontrôler ville système et opération moto tambusa biso malembe donc deux fois te nasi to komi na biso na suka maître ninja mwa libanga suka esalaka bien ndenge eza wana napesi mbote na bandeko nyonso to boza libanda na Angola et puis na France na Belgique na États-Unis puis Chumbongo voilà bandeko baza mwa ebele et puis Ige Iweni petit na state vraiment na minute oyo makambo ya kitoko ba sportif nyonso to ba judoka maître Chura Mboma donc maître animal Samso Samagura Samso azaliko ana Paris donc azobunda toujours makambo yo kene bien et puis na pesi Sarah Tola mais yona Sarah ni na ngosusu ngaza problème nete vingande na fula e bango bakoma ba rebelle siko na za problème nani Sarah Tola aza petit sœur na ngai OK c'est bon to soignele na bomela ma don petit sœur donc Obio na obenga endo soigner donc on wana ba petit na ngeza neti ba no langi pe non glo langi aza petit sœur na ngai ndeni azale kino susu glo langi olangi leki na ngai mais est-ce que ebike na bande o mususu oyo bazali pe na baliri ona ofinga bazali na vie de recherche mukoka ba koma kin parce que ba pro bazana exil exil on mona bina mutu alongo aki exil mais exil pe si la kati mais il y a ba archive ata o komi jaune ko mundele ezaka image yango ah yo finga ka boyo baka boyo o samba na mikolo za preuve la pour voilà merci maître ninja nasi est-ce que message asuki ezali message ezaka ke na bandeko tuwa oyo bamoni ba continuer kofinga batika kofinga mais o balingi bazala batambola kimia makambo za bien à suivre merci beaucoup merci wana maître ninja wana qui est déjà donc merci to suki wana merci vraiment produit pour na kosilisa nduta tampon bouton tache chute de cheveux ekiti na $5 et $10 o ndeko oyokaka lisusu soni te na nduta kozala na nduta tombende zanjila eza kozala vraiment salité obésité eza maladie tala ndenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi produit naturel ezali ekosilisa yo libumu kilo pe constipation yo kangamaka na bameshe baperike chapeau produit ekokolisa suki olingi bapoil olingi favori c'est possible beauté ya mwasi ezalaka nde na suki na perike te yo mutu mino toboka kari dantere nyokola yo munoko solo nzoto solo tozali pe ekotraite hémorroïde infection hernie myome kyste fibrome prostate sans opération du nouveau élargissant pour homme longueur XX vimbisa pour femme et amado original na Kinshasa tozali na kitambo nzela ma campagne entre arrêt mabaya na maison Mbungu avenue Vivi numéro 32 avant Boma Kelele na rond-point Victoire avenue Ikelemba A9 na sima ya Acropolis Bekatem Matonge Chili arrêt Bitabe en face ya deuxième porte marché Liberté na immeuble oyo ezali na auto école Camps na deuxième niveau na Brazzaville Texacola Cheme 99 rue Congo non loin de Sansa de Mkondo la base Benga Bisona 089 86 27 692 081 99 91 ça aide na Brazzaville na 05 360 82 26 04 487 51 15 cabinet docteur Hakim chez Bijosé maladie nyonso et bikaka sauf la vieillesse et la mort.